Tokutani, bandeko nangana bandeko oyangai, deux fois, quel que soit le fait que santé kotungi samwa muke, les questions de l'heure nous imposent de sortir pour bolingo ya Congo et le cas ya biloko nyonso. Quelque temps seulement, et les qui bandeko bauti kowele la ko déposer ba candidature à la députation provinciale. Bamisusu ba déposer malongate tangu seni abimisi ya liboso ezali bongo MLC qui vient en tête, Arc Alandier, PPRD Ekolanda, le reste après. Nini sali ke bamususu bazalate babimisa bato belete. Est-ce que ça manque ya organisation? Est-ce que ça kozanga kozala sur na oba kosala? To eza manque ya préparation, to manque ya base électorale. Mutuna. Juste après, nomination na forces armées congolaises. 8 ans après, John Numbi Tambo revient inspecteur ya FRDC. Général Mbala remplace Didier Tumba. Bamisusu bake na retraite, bamisusu bamati. Eza gymnastique normale. Eza eloko mususu elinge bongama. Quelle lecture ba politicien ba kosala par rapport ya ba nomination owana. Masolo tokobeta bandeko na. Pendant ce temps, MLC a sali congrès na batala boye. Bato majorité paille. À quoi joue l'opposition? Mutuna. Pona yango bandeko na ngai, tolobi toya awa na commune ya Kasavubu. Toza awa na siège ya MPCR, parti cher à Jean-Claude Vwemba, otolingi to solola na ye, oyo pe toyoki bien que congrès kalamingi te ya MPCR pour que babimisa candidat président de la République. Jean-Claude Vwemba, tantôt, Ezandengenin, Masolo. Mbote président. Nabandaka toujours awa. Obandaka awa pona nini. Floribert Chebeya, le héros national. Mutoyo babomaye pour défendre le peuple congolais. Et on a bandaka toujours na Chebeya. Na zape siko kuna na kati. Le peuple gagne toujours. Rossi Chimanga. Tokotika bango te. Bandaka toujours na bango. Biso to abata babisimbi, biso to abata bankulu. Obandaka ka kuna na Tshisekedi obosani. Mukulu mpaza wana. Biso to za ba Congo. Tant que nanu mutakoti nanu na sama bele ya babisimbi na yete, parce que Tshisekedi azalaki un grand kisimbi. Konyoka manyoka maso kazalaka mutu ababiloko te. Mbela dayakala. Azawana bokozwaye. Mutu ababiloko biloko ni. Non, mais un mutu chef coutumier. Oyo mutu oyo la tradition bantou ya biso ba élevaye. Ti fala kufa. Akende. Nandenge ya yemoko. Mais pas ya mokili. Et ça là ye eloko te. Nazo ya kuna. Tokozonga kuna. Jean-Claude Vwemba, plateforme Nini Ozali, MPCR Ezawapi, et puis Bosali ndenge nini par rapport aux élections, au dépôt et à la candidature dans la députation provinciale. MPCR Ezanakati ensemble, puisque le président y a MPCR Azali coordonnateur, il y a province, il y a Congo central, donc directeur de campagne, il y a Moïse Katumbi, on a ensemble nyonso. Donc, par rapport à ça, problème est en MPCR a pesi ba candidature na ye na plateforme oyo MPCR azana kati oyo komonango AMK, Alliance des Mouvements Congo. Directeur de campagne ya Moïse Katumbi ozo kasonité ya toyoki awa que kalamingi te congrès ya MPCR bako désigner candidat président de la République na bango. Donc, Eza Kolobanini, une contradiction.
Quelle contradiction? Contradiction Zawapi. Un PC réseau qui est dans le congrès. Il ne faut pas plébisciter Moïse Katumbi. Pendant 1 heure, c'est déjà connu là. Mais que ce soit connu, que ce ne soit pas connu, mais il faut un PCR à Salayango. Pourquoi un PCR a ça à congrès? Bino batari boso bolo bagati. On a un PCR ba mona kaka voemba. À partir du congrès voemba ko benda nanaye. Président ya Chicago ya. Jean-Claude Voemba, mais ce qui ont des moutons poni Moïse Katumbi, et ça congrès te moutou poni, donc olingi ou imposer volonté na yo na choix na yo na congrès à MPCR. Où est la démocratie alors? Parce que Ndekonanga Eliezer tangu congrès à liboso ami balé salama ke ozala kité na tangu ba makambo lekana na nungu na biso na interfédéral oyo candidat na biso na ngiringiri Alain Tekadiamona abimisakawa Bozalakate. Dans un MPCR, quand il s'agit d'un vote que le président a déjà donné son avis, n'a participé à na Zalakate. Mais Talakaka, autour de Tabatuba Eliawa, ce qui candidat à MPCR nani. Gabin, Yagana no. Yobo Bomba Maramingi, Yagana no Bimao. Directeur du bureau politique. Voilà, vieux Tatini Miakoufa. Il est directeur du bureau politique. Alors, tout le monde candidat, il y a un nani. Mbotende Eliezer. Candidat à la présidence pour Nayo, Je soutiens la candidature de Moïse Katumbi. Ozo soutenir parce que Jean-Claude Voemba zo soutenir. Ce n'est pas parce que Jean-Claude Voemba zo soutenir, na MPCR c'est la démocratie qui prime. Motuna mutuaza na candidat naye et si ka toko kende na congrès motuna mutupe ako se prononcer jusqu'à ce que toko plébisciter oyo akoleka. Donc yo olobi na yo kapona ba influencer yo lobi soki na lobi abate na otika la cause problème na président. Na cause problème te puisque président nanga zana no animer l'esprit démocratique. Na MPCR makambu mususu ba décision mususu to lekisaka na vote président zalakate pas participer kate. Mais ayaka koyoka vote pe si résultat boye pe tokei lo lenge wana. Secrétaire général adjoint à Moniawa, Jean Kano. Ouais. Tout n'a pas été la complicité ya bamela traité so kindengene. Mbotende ko Eliezer mona kolo mboka. Ouais. Voilà, réaction na yo candidat nini yo ozali ko penser que ako ki cause la candidat président de la République parce que MPCR na boké congrès té. Ben ndenge président absolument le bango kala té to dans la congrès. Et puis, tous allez awa, tous allez na libre choix na biso, libre arbitre na biso, moko tant au vendre na bureau politique na biso. Et zalité que le président faut y a influencé biso pour na loba na biso pour na boy. D'ailleurs, la plupart de décisions autres na bureau politique et MPCR, azala absent. Azala tantôt na poto, tantôt na kasangulu, pour mutuba tambola ramo mingi. Mais tant que tu as des décisions consensuelles, tant que tu as mis ça, à qui m'a rangoté. Alors, tant que tu as décidé à qui, dans combien d'accords, dans 4 bureaux politiques, dans l'Assemblée nationale, tu as Komboya, Moïse Katumbi, Biso Nyoso. Et ça a été mon côté. Ok. Aux secrétaire général adjoint na komi yangonde mikolo secrétaire général adjoint na question moko ya kotuno na litoya pour que président yokate okobenda na mwa muke parce que on ne sait jamais. Mais mikolo nazoka ke bato bazobima na parti na bino mingi to ki jeune oyo azalaki koloba loba ke na MCR mususu na kasangulu akimi Jean-Claude Voemba ezanini donc parti na bino ezokufa malembe malembe. Mais ndenge na lobi yango c'est-à-dire na parti oyo to yambaka moto nyonso oui sakanga na litoya pour ke bayo to yambaka moto nyonso pe moto nyonso azana libre arbitre na ye akotikala to akende to kangela ka moto te ya na ndako na biso to zana idéal na biso tango yo moni idéologie ya parti to ko senga ndenge to kotambola nango yo koki yango te okoyina kokenda to bengana ka moto te bakimi te bakena bango mais suka bazonga kaka awa pa na biso to yambaka toujours ba enfant produit ndenge to bengaka bango akei et pas akei est-ce que akomona eloko malunga lobi akozonga okopesa nga raison avant kenda lobaki na bino eloko moko te yake en tout cas naza contenté na makambo moko bo omoni comme on dit toujours en français tout enfant a droit à une erreur soki akendaki pe alobaki eloko te ezobeye moko mais soki pa asali erreur lokola mwana biso to boti akoli na maboko na biso ana droit à erreur donc natuni boy est-ce que
avant kenda alobaki eloko moko te ke na makambo boyi ngana azokokati ngana okende nanga parce que les partis ezokufa ezofonctionne malamu te azali mwana mokolo moni ase akomi na age oyo akoki kozwa décision na ye alobaki te soki akoki komilela ye moko na se ya motema akomilela me aloba te mpo soki alelaka ngai na ngai nayoka ye me ntango mpe akei botuni bobengi ata te ke botuna me peti na ngai toyokaki mosusu likambo na koloba na yo noseke oyo bana mike bakei na kasangulu likambo na koloba na yo moni mwana oyo ase azwi mapapu ekomaka mwa mpasi mpona okanga ye ase ayekoli kovole ekomaka mpasi mpona okanga ye mais tolobaka toujours mwana nzela oza kokende talaka nsima accident ya liboso kosala ekozala erreur ya liboso mwana azwi mapapu na ye ake komeka ekozala te ke Jean-Claude Vwemba azolia ye moko na katumbi na ye et puis na parti bozomona clair te déjà na parti ntango toaderaka parti oyo ezalaki likama mbongo te oyo nyonso bobakisaka Jean-Claude akolia ye moko namonaka mpe mbongo yango aliaka te Jean-Claude ngai nakuta kaka ye wana tokokenda na ye nalobi ye soki ale donc ngai mpe nale alors lokola ngai naolia te seki ale te. Merci beaucoup. Jean-Claude Vwemba. Ça, c'était le huis clos. Mutayambi biso na commune Ngilingiri yeyo. Candidat na biso na lobaki na yo président interfédéral Alain Tekadiamona. Donc yende chef de terre ya commune Ngilingiri na biso na MPCR. Mbotendeko. Ozaki genda kolukana makasu. Te bikaka. Bona moni bazoluka yo na torche. Voilà. Na bokei na congrès te toyoki ke bolingi bokende congrès bokende kopona candidat président de la république na bino ya solo to ya lokuta eza bongo d'ici là tokende congrès. Oui, mais déjà Jean-Claude Vwemba alobaka que ye azo soutenir Katumbi et puis aza directeur ya campagne na ye na Congo central mais siko bokende kopona mutu mususu en contradiction ou bien bino nyonso boza pour Moïse Katumbi. Bon wana ekoma lokola imposition mais déjà ngape na ko soutenir Moïse Katumbi. Donc écouter la bamususu bakoya sima so bako soutenir nani mais je crois que Moïse Katumbi déjà za les bienvenus. Pour nani ozo soutenir Katumbi? Et parce que ndenge to vandaki déjà avant congrès na ba briefing to zaki nango déjà yaza déjà majorité. Pour nani Moïse? Mais to linga alternance et puis projet na Yolanda ki yango azo promettre 100 milliards dans 5 ans. Donc déjà quelque chose à bien. Tu as besoin de $20, $30, tu as besoin de jeunes abimi, à Sali Moussala et rapporter, pêcher quelque chose. Après qu'on fait dans les bottines. C'est les partis nationaux, tous en a Gaëtan. Il y a Wouti na Norubangi. Donc, pesa bande qu'on a vu ça, on gwandi mbote. Pesa bande qu'on mbote, Bibrahi kwa ya tambi, bibrahi kwa merci. Bibrahi kwa tambi, bibrahi ka tambi. Boyo ki déjà. Bibrahi ka. Bibara ikwe na pesi bino nyonso mbote. Bibara ikwe tambi. Aya tambi. Donc bibara ikwe aya tambi ti gbadolite ti mobai dans la pesi bino nyonso mbote. Ti gwado. Ti gbadolite ti mobai mbongo voilà. Et s'il était parce que tous en a moutou, il y a 12 secteurs à Outilouozi, 10 secteurs au Roli, Pesa Bande Kumbote, Namunoko ya Nemwanda Semio, Tuza Kotuna, Bachila Bisoye Wapi. Azaya Kokufa, mais à ça la ba vidéo te. Ba vidéo na mukola lelo ekoma eleze riote muna kolobela yo. Nga kolobela ngata lobela bande koyo babimisaka ba vidéo. Ba video ya Nemwanda Semi wana bakamataka ba video ene ya kala baza kotia maloba mutu lokola sai oyo comédien na lingaka mingi wana akoki ko imiter yo elezer mais maloba bozomona kaka ndenge kaka grand yawo elekanaka bozomona kaka munoko mutu zoloba mais maloba eza nango ya mutu mususu tolingi abima aloba na biso ngai yeyo ya uti na mboka Nemwanda Semi na 10 secteurs candidat na biso ya Luozi pesa bandeko na yo ya Luozi na ya Congo central mbote na Kikongo pesa mbote na bandeko pisi 10 secteur ki mbote kieno mbote zeno za zingi mono disciple ya Jean-Claude Vwemba ngeti kuluvana mbote beno babonso no kuna 10 secteur alors nsatu yena yeto nkaka kafeti monika parce que c'est le combat de tous les jours. Il y a grand maître Jean-Claude Vwemba
kakembivo ngaka kafeti monika jusqu'à présent katoti zaya kona ngaka ko. Alors tout yivula kwa ministre Tambo Mwamba kakutusonga kona nkaka mbote zeno luto masala kia mbote. Voilà, Nabanti et ambiance wana na siège ya MPSR. Nous sommes à la commune en Ngiringiri, en face de la commune à Kasavubu certainement. À quelques mètres il y a Wenzabayaka, Toyaka Yaka, awa soti nécessité zali de Tobimaka. Lecture il y a Jean-Claude Vwemba na nomination dans l'armée. Tant qu'on qui pan réaction na yo. Ya liboso. Nakobanda na exemple. Président Barack Obama. Mandat ne eza aussi là une année avant. Une année avant wana juge américain. Mandat na ye sila qu'il fallait ba nommer asika. Barack Obama lobaki nini? Nakoko nommer te parce que mutu wana fois ça la 4 ans. Nga na 4 ans na kozala te. Pona nini na kende ko nommer? Il faut muto ya koya a nommé. Yangwana bomoni que président Trump a nommé qui juge. Biso tozana 5 mois, 4 mois ya élection. Monsieur Kabila a nommé les biso basoda. Pour la likambounini. Pour la sécurité, parce que ceux qui, en tant que garant de la nation, les commandants suprêmes, à sentir que bah moi menace à moi bitumba izali, il faut nommer Mampinga pour sécuriser la population dans le territoire national. Donc, général Didier Etumba, 10 ans, Vandi Wana, à Salaki à la sécurisation. Général Olenga, Oyazalaki inspecteur, il y a Farde, ça Salaki en pété. Donc, comment se fait-il que Yozako Lobake, Oyako sécuriser Mboka, Yomogona no Lobaki na nuteke non, Ngandengi na Zaliawa, Babisika Moussous na Koki Nangati. C'est facile au Kamati Mouto changer, au Kamati Mouto changer. Peuple congolais moni en Ndengini. Qu'on dirait que Bazako Tcha bateau, Bazako Ya, pour na Bazala na en face. Pour ceux qui m'akambuya, ma ponami, et les qui m'a Ndengi Bango Bazo Kanisela. Il fallait atika, Mukonzi Ngai Koya, président Ngai Koya, a nommé Bakonzi armée ya Sika. Parce que Oya Boezalaka Nungu Nungu. Président Sika Koya, moyen nommé Kozalate. Ou Babeti Masasi. Or, il fallait que na Bakonzi wana tina élection. Yangwana peuple congolais lobby. Soki boye pona bokende ko sisa ba rébellion na bino kuna na est. Bokende ko sisa. Kinshasa za na dikamunini. Jean-Claude Vwemba. Bino pe tozo comprendre bino te. Bokenda ki bino ba député aux sessions extraordinaires. Bopesi biso ba matière à traiter. Loi ya protection, ya ba défenseur ya droit de l'homme, ezaki na kati wana. Ba total aboye tozo kaka bozo se penser neti bozo sangana te sur un point. Statut ya ancien chef de l'État, ainsi de suite. To yoki même que bino na Assemblée nationale bokomi ko élargir. Bolobi faut ba protéger na ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, ainsi de suite. Les anini. Oyebi que Jean-Claude Vwemba voté la terre. Yo qui Jean-Claude Vwemba lobi que loko na ba élargir ango. Jean-Claude Vwemba zo lobaboui. Loi wana otozo sala statut à chef de l'État, il y a président de la République. Eza ya ye moko. Pour Mobutu akufa, le grand maréchal akufa, Laurent Désiré Kabila akufa, Moutaka Savubu akufa. Donc eza na mokolo ya lelo pona Joseph Kabila Yemoko. Malgré qu'Aza déjà sénateur à vie, Tokoki toujours, Kosale loko moko pona, Bagoya Sima. Ndeko Lezer, Tangami, président ya Cour suprême, président ya Boye, président ya Assemblée, premier ministre. Mais Batouana Bazalia ou Bazalaki Awa. Oyebi loko nine sala la retraite ya Batu. Pona balobake, Babanako mona premier ministre Moka Zotambola na Makolo. Président ya Cour suprême azotambo eloko moko esangisaka biso awa INSS, Institut national de sécurité sociale. Mais bango baleki wana pourquoi babongisi yango te? Pourquoi ba restructurer yango te? INSS c'est comme kaka pona batato ya kala o basala na tango actant flamand na bato basala na tango ya impère bango bato bakoma ko kozwa ba 8000 ba 12000 wana. Pourquoi ba restructurer yango te? Alors, bino bato boyaki pona bobongisa mboka te, bolingi ba pesa bino loko moka bongo.
Jean-Claude Vwemba est contre. Les députés nationaux, tous ont la chance de les airs. Ata kombo na yo tanga kango mingi tena kutanga kombo na ye. Président Vital Kamerhe asalelaki ba député nyonso banda première république tina ba oyo balongwe na 2011 oyo tobengaka caisse ya Sesopa. Chaque mois député nyonso akendaka akekozwa enveloppe na ye ya retraite. Ça c'est ebimana loi wana ezali ti mukolo député akokufa soki bambongo na ye nanu esili te famille na ye ezakoya ezakozwa. Donc wana œuvre ya Vital Kamerhe. Kamerhe oyebi mutu so asa eloka malamu Vwemba abombaka na ye te soki eloko eza malamu eza malamu. Na utoloba siko je crois mbala la liboso na ya suka na koloba malamu Joseph Kabila akamata statut wana abandango à partir du 24 décembre. Wana kusali yango po na ye na kangi pe wana na kotanga pe lisu kombote. Ok, Jean-Claude Vwemba na lingi na yeba par rapport à cette loi là. Loi et lobby que soki muto alongwe bokonzi en tant que chef de l'État kotika la sénateur a vu. Qu'est-ce que vous avez ajouté na loi ya sika nini bobaki seli ba ancien chef de l'État o ezala quitté? Et est-ce que ezapona ko favoriser te que mutu soki ata soki apie mboka ata soki asali bisala sala na simanango il est protégé par la fameuse loi? Negonanga Elezer. Ouais. Constitution Oyo. Oyebi ke biso to boyaki yango ba Frank Diongo ba Roger Lumbala ba Tshisekedi wa Mulumba batu nyonso to boyaki yango. Mais le peuple congolais qui a voté yango. Dès lors que le peuple congolais a voté eloko, olinga te ozali nakati. Donc naza nakati. Constitution ane loba bien que le président de la République azali sénateur à vie. Wana ekolongwate eza nakati ya constitution. Toza ko élargir na président de la République, potolingi président de la République a mené train de vie moko normal. Ndenge salamaka partout. Ba Nicolas Sarkozy bazawana, François Hollande na mukola lelo. Soki bo fongoli YouTube ou bo fongoli Google. Otuni quels sont les revenus de François Hollande? Bagoloba na yo, ba pesi e bureau moko, ba pesi e résidence moko na Paris. Azana droit ya deux chauffeurs, deux voitures, moko ya ye, moko ya mwasi na ye. Azana droit ya montant moko boye, ya représentativité, oyo pona ko engager secrétaire directeur pour alandela ye puisque azali utile na kati ya mboka yango wana moni élargissement toza ko sala et arrivé à un moment tokoyeba montant nini o ezali wana mais mabe ezali ndenge ozoloba montant ngo pe oyo officiel toyebite là tu as raison donc tokoyeba ngo siko tango kolunga tokende toyeba soki mukonzi ya mboka à partir le 24 abana kozwa nini akozala na ndako wapi akozala na bureau wapi ba garde corps ba sécurité parce que en Afrique bomonaki tango maréchal Mobutu akendaki makambo afidèle asalaki awa kokanga ba soda ke nokobomisa bango na bakitona kuna kokanga ba soda kokanga batu nyonso tolingi so règlement de quantité yango lo moni tolingi président soka azokende ayeba ke azali protégé na vie na ye oyo ezako salama après président de la République. Boko yeba ngo kalaté puisque vous avez la loi et vous avez promulgué. Mais oye tangami ba misusu et les airs et loko ezate mutu na mutu à vivre na ndenge na ye parce que tango bazako zilabino bo bongisa mboka. Peuple congolais a luka a vivre ta na moins espérance. Bozalité. Abongo bino batike la bino bongo. Wana soke salami boye. Na première kaka alternance. Tokolongola ngo nyonso. Jean-Claude Vwemba nalingi natuna question oyo bandeko bakoki pe kotuna toza en Afrique au PC exemple ya ba français au PC exemple ya ba américain bato oyo soki mutu aleki na bokonzi ngonga na ye koki akokanga bisaka na ye akei akobunda na mutu te akoboma mutu te akopikle te eloko moko te. Mais pays africain pesalit. Sénégal
Nigeria. Oui, mais Sénégal et Cap Macky Sall wana komi ko renverser makambo. Cap Vert. OK. Soko lingi to continuer. Oui, Dos ok. Santos. Président ok. Dos Santos ye awana Zela Kaside. na Angola. Zela- Akeye abimisi bitumba. Zela kasite nazotuna. Mais biso tozali na Afrique awa. Oyo omonaki ya jamais andimi de fête après alobi na andimi lisute. Oyo omonaki Bagbo makambo pona longa ngana kolongwa te tiba ye ko bimisa ye na sengle. Oyo monaki oyo bisika soki mutu akoti pona abima ifo babimise na fimbu. Boni bino bokoluka déjà anticiper une loi ya ko protéger même soki mutu a gérer malamu te, il faut ba sécuriser ye ba continuer ko futa ye. La constitution na biso komami boye. Le président de la République n'est pas le gestionnaire quotidien des affaires de l'État. Ouais. Moutazali responsable, c'est le Premier ministre qui est devant l'Assemblée nationale. Donc, président de la République, la constitution na biso azalagana responsable ya yelo côté. Ça, il faut te lukato ye bayango. Oye tangami ko luka. O babi misa mutuna makasi. Jean-Claude Vouemba sala jamais rébellion. Ba rébellion ebimi ebele. Donc, président de la République, aza susu na tina, azala na ye na mutu makasi te, puisque aza kokende na ye. Donc, ngaye nazala jamais partisan. Il y a rébellion, il y a coup d'état, il y a makamuna makasi. Nga naza démocrate, musala nange za ko loba, musala nange za ko sensibiliser peuple, musala nanga ezali que batoyo baza wana. Baluka balongwa na bosomi, baluka balongwa, bavana na kati ya Congo, elie loga ba ya jamais. Kokima, ba kampoare kokima, bango fo bavanda na kati ya Congo. OK. Nazana question moko na litoya. Donc pour ça na moi muke comme ça na tuna yo quand même moi question. Élection il faut esalama pambate à partir le 24 décembre mutako gérer mboka zate so président Sikazate. Il faut esalama. Ngai na yebi que machine oya ko boma, oya ko yiba, oya ko panzaba na Congo to salela ngote puisque na tangu mibeko ya loi oya senye yaki ezalaki na katite. Il faut to zonga na ndengi oyo to bana ko sala kala. Donc délai ezali ti décembre élection faut ezala elezer. So que élection ezate comme jungle. Yo kaka cité yango na lobaki na lobela yo na lito. Est-ce que élection ngo ko salema na ndenge yake ba opposant baza autorisé ya ko sala ba manifestation te insécurité ko salema kande ou bien nde yango sali ke raisi a changer ba mampinga. Soki est commis qu'opposition toko sala campagne électorale te toko aviser toko longola ba liste na biso ba okende bango moko peuple a kolinga ngote mais entre temps bouverser mbongo mais ezap question ko verser mbongo te parce que faut yeba que pona ko servir mboka na yo partout dans le monde ba bimisaka mbongo pona ba candidature pona ba campagne balobi na ngai que il y a eu 76 76 plateformes au Seigneur enregistré. C'est ça, hein? 65 kaka, 60 kaka batoyo, bati ba candidature. Donc, 17 plateformes bati mutute, ni atana village na yemoko. Donc, sélection ici est bandit déjà. Bon, il s'en a un peu aussi ça. Est-ce que Yambalo, tu peux espérer que l'opposition beaucoup sangana quand même, beaucoup yokana, beaucoup ça mutumoko. Et puis, il y a aussi la lecture nini le phénomène congrès MLC. Nako loba nako banana mutuna no yasuka ngana sepela ki mingi que MLC ça la congrès parce que parti nyonso avant chaque événement ya makasi il faut bolika na congrès na sepela ki mingi ya ngwana zalaki et puis nazalaki parmi bato ba bengisa ki de batelimisa ki mbalami balé en tant que grand leader bo ba betelaki maboko koleka yo binga na tambola na ba bisimbi na bankulu ato kangaki maboko kubeta kaka. Hein? Et ça lit bien MLC na cadre démocratique. Avant bakende bitumba, baluka basala yango. Biso to salaki déjà congrès na biso na Johannesburg. Tant to bimisi ensemble. To salaki congrès yo zalaki. On a qui information. Tout ça déjà na ligne directive na biso oyo toyebi candidat na biso président nani na biso to tikali à travers ba trois plateformes to zana yango AMK AR na G7 ndenge toza ko kendela boye pona maponami pona to bima
bato bakozala na ba gouverneur ebele, bato bakozala na ba assemblée provinciale ebele, na bato bakozala na ba députés nationaux ebele pona tozwa gouvernement ya mboka to bandela pena mboka bato bakoina na musala ba mama pe bapema basali pe mingi pona biso batata balata kazaka na bango ya chef de famille ba usine ba biloko ebele ekosalama. Moïse Katumbi esa alobelaki bino 100 milliards de dollars eza rien. Est-il possible ya ke bozala quand même uni nakosala la candidature nakosala ndenge nasalaki na 2006 na 2011 elezero bosani na nasangisaki bato na Fatima Jean-Claude Vwemba te, mais soki inféodation ekomaki bamisusu bakendaki na bango na sultani. Jean-Claude Vwemba partir ya semaine prochaine akozongela tournée na ye. Jean-Pierre Bemba aza kozelanga na Bruxelles, ba président misusu bazali awa nakende kotala bango mpona toluka toyokana mutu moko ya solo abima akumba Congo na ndenge ezokendela mpona alternance oyo esalami ezalaka na vivacité moko boye, ezalaka na kondi moko boye, ezalaka na sukulumbe. Oyebi sukulumbe? Sukulumbe li koloba kende liboso na langage ya biso bana leo, hein? Po lelo bino bokoma na bino ba kinwazar ba nini na mona bata aner pe bakomo ya mingi, hein? Mais problème ezate. Alors siko ezo sentir po ona koloba na loba na télévision. Wana eza ba bilongo ya ba aner, hein? Ou bien ba bureau de, hein? Oh nazo loba na loba na télévision. Non muta okena ngai epai azate na zilaka kaka liwa. Bana Congo oye. okomi na congrès ya MLC otala boye ba Ramazan Chadari ba Tundu oyokaki na ndenge nini ntango kaka omoni bokutani nazalaki invité ya MLC olobela comme ça bandeko bayoka parce que oyo eza na lito ite, hein? Nazalaki invité ya MLC na congrès ya MLC eza lokola ntango MLC MPC akosalisa congrès nango ako-invité bato tokokutana na bandeko na biso mosusu ya majorité bazalaki wana ezali protocole ya MLC etali Vwemba te Vwemba kolobela eloko nini. Mais balobi ke yo moto okotie bango Jean-Claude Vwemba yo ndenge osala awa okotisa ba Evariste Boshaba awa ba Wivin Moleka zela nanu te te nga nalobi ba photo te baya awa basala soki ba nini ba conférence baya balobi yo nde oke kokotie olobi na bazali babengaka batutu eopesa moi. Honorable Bazaïba, pour dire la vérité, c'est depuis plus de temps bandaka to kabwana na dynamique to solane na noboité oki to soali kama politique na pembeni te ngana muta soloti ngana ke kuna na kuti kuna batu baza kuna mutu moko na kuti kuna André Alain Atundu na bomba kate muta zwinga na poto na 1992 Maréchal Mobutu tindiye aya ala kisanga musala tangu na bandi via politique na 92 na mars 92 toyeko kabwana na ye na 2006 tangu ya préféré Joseph Kabila nga na tikali na ngapa mbemba na tikala na opposition yazali muto yo ala kisinga mayele la politique wana nani André Alain Atundu oyebi kitozalaki na opposition ozoke na kotali na boloko te obosani donc banda ya changea na nzela nga na tikala na nzela nanga batu balobaka Vwemba wana kutu soki bolandi ye Vwemba koperaka na butu ba gouvernement belé ezosalama bandeko na nga misuku te ozala na bango mikolo nyonso awa bake na bango Vwemba kenda soki oza compétente Jean-Claude yokanisi bakotia yoka boye parce que yo oza opposant Eliezer na mikumbisi te hein? Me basolicitaka ngai me naboyaka koboya pe ya makasi soko olingi toloba tokoloba oyoki parce que Vwemba bombaka te ozokosana ke ba olenga nkoyi na bayingele ntango bazokende toza na bango bozobosana bandeko na nga bakenga na kenda batamize bamoni ke ozopeze te Vwemba yo ozaka kasangulu batali etandi ya mboka bamoni kaka kasangulu balobi Vwemba uti yayo mbandaka ifo tozwa bato baza na mwa poa Vwemba uti mbandaka navandi na hotel
Benghazi na Mbandaka. Bamongo bayebi yango. Yopo Benghazi na yebi yango. Natala na Tongo 200 personnes babimeli ngai bayoki ke Vwemba za wana. Benghazi ya vienanga. Ou akomi ministre provincial. Bango moko 200 wana. Bameminga ti balobi na ngai président Vwemba yo lokolo zaliawa. Il faut tika lemboawa. Pona batu balobaka na Congo. Yo sa na kati. On change te ozaka ndengo zalaka. Siège à parti yango yo. Bango moko bati ba couleur ba drapeau ba biloko nyonso tout. Fédération ya Équateur ezawana dirigée par Adolphe Nkoyi. Na Carlos Lolimo o baza ba candidat kuna. Bato a mwene dito bazali a hote o ba eko pesa nga rapport. Bato a Chikapa bazalaki a lobby. Donc Vwemba za kasa, Vwemba Congo Central oyo. Banda na Kasangulu, Tina Mwanda, Mayombe, Luozi. Tuna bango ki ye Vwemba bakolobela yo. Meme na Kinshasa oyo. Soki na lingi nazala na kozala, menga naza mutu ya faux bonté. Na pona esika moko, na kozala kaka na esika wana. Donc côté wana ndeko Elezer, toko tambola na yo. Bakobelela yo. Mais Vwemba be bakobelela ebele. Tozalaki na congrès ya MLC. Omonaki te batelemisaki bato boni. Kaka misatuti. Na Vwemba na kati mbala mibale. Tozosukisa otali kamera mwana mboka Jean-Claude Vwemba. Opesi liloba suka na ba Congolais. O bakoyoka yo na Kinshasa. Na intérieur. Na bao baza libanda ya mboka. Message nini okotala opesi bango parce que ce qui est vrai peuple congolais ndenge batelemi wana balemba déception ya ba politicien mutu bakobetele maboko lelo lobi asali makambo susu ya malonga pe azosala ezati mais so ozoloba bongo fo lobaka ba misusu lokola ba Jean-Claude Vwemba banda baza wana bakendaka te baza kaka yoki bato ebele tobandi na bango opposition tango na uti Paris na 2004 lelo bazali susu te mais Vwemba za kaka na opposition radicale yango wana soki na moni ndeko nanga lipasa Franck Diongo bisika azali nako kotika peuple te nako continuer na peuple yango pe soki omoni lipasa na yo Roger Lumbala place azali Roger Lumbala webi ke sito kabwana te bozaka liso bwa mapasa te Roger Lumbala mbalo tanga zongi tokabwana bobenga na lisu te te nakanti ata ba inane hein mais so kabwana mutu te mabeza wana hein mabeza wana atikali ndeko na ngai ezala fête ya bana ezala fête ya mama sénatrice ezala libala ya bana ezala anniversaire na ye nakokende po aza ndeko na ngai otayi kofete 60 ans wana namona ke ainvitaki nga te la preuve en est que a fêté 60 ans na yebi te ainvitaki nga te asa ye moko te bayingele ifoto tobandi na bango depuis 2004 awa balisanga bonganga Jean-Pierre ba olenga Nkoyi camarade munene ya Jacques Matanda Mamboyo kudi ya kubanza lelo bango bazoluzwa option omoni ke lisanga bonganga na Joseph Olenga Nkoyi baboko kende ko signer na Football Club du Congo bato bongo sikoyo soko ke pa na yeza mabe babakisi kuna football front contre le Congo hein nga kutu naza gentil na le Football Club du Congo j'espère que Constant Omari agoyoke langa candidat pour yepe azawana umeni mingi. Voilà, merci beaucoup mwana mboka Jean-Claude. Message za moko. Peuple congolais. Tokomi na tango na lopoto balobaka na croisée de chemin. Donc nzela elingi ebanda kokabwana. Biso bana ya Congo, Zaïre. Soki ti lelo toza bomoko malgré ba rébellion ezakuna. Parce que tozwaki mutu moko na mboko oyo. Aleka na mboko oyo. Maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo wazabanga. Alakisa biso eloko moko. Tata bo, mama bo, ekolo bo. Tosuki wana po maka mususu to mesanite. Bana Congo, tozo kene na election. Obomi ya parti bo.
ça démocratise qui. Ok, c'est facile. Mais on a mis ça tout au tikalaki. École bo. Mokondi. Oh, Mokondi. Raïs Ibo. Et les airs. Ouais. Mais est-ce que Jean-Claude Wemba na lingito Oh, soki? message c'est Zela na lute. Oh, message c'est message. Ozo silisa parce que pour ça ko seka kaka nezo zwanga. Mobutiste lokola Jean-Claude Wemba. Totala boy na sali peka Tshisekedi. Alors que batu mibale wana bazala ki opesi mbwa boy. Bon, tangu to uti tangu MPCR uti poto yao. Naba kia kumbuta. Naba désiré Pongo. Na toye kozwa bandeko mususu. Na 2005 toke kotala président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mbala liboso na lobi yango yango te. Même na ki vivant na ye na loba yango. Tangu to koti ya yambi biso secrétaire général na ye Rémi Massamba na directeur à cabinet na ye professeur paix à son âme Aka. To sisi ko solo la alobi mais yo na mono chi kombo parti na yo MPCR. Donc, wana ya un père. Ngalabi non, Mukulumpa, président papa, Mukolo Ekokoka, c'est wana Togolongola. Mais si c'est yo yebi ke ngana za mwana ya un père, ngana za mwana Mobutu. Alobi na ngai président Wemba. Parmi les grands collaborateurs, les initiateurs, les fondateurs, il y a MPR. Koyoka Sonité. Le MPR a été le plus grand parti à Congo. Le manifeste de l'Ancele a été le projet de société le plus aguerri pour le Congo, pour le Zaïre Nabiso. Mais les animateurs, bato babanaye kotia, bango bato babebisaki MPR. Yozana likamuni na MPR. Ozala bourgmestre te, ozala chef de quartier te, ozala ministre te, ozala membre bureau politique te, ozala député te, ozala na yo eloko moko te. Po kaka na liberté d'expression na yo, na yo kaki ndengo bana koloba, yo boya fédéraliste. Mais za rare omona mu Congo, aboya fédéraliste. Mais yo boya fédéraliste. On préférera toujours un état unitaire. Yango nozomona ndengi tozali nakoko yoka soni ya kimobutiste te po oya bana kolobela ngai oya bana kolobela nga ye moka zali cofondateur ya MPR ye mutasala projet de société nzamba lalaka te babilile eza koya babilile sosongebele boza komona ntango maréchal Mobutu aza koloba parmi ba 12 parlementaires ba oyo bazala na ye aloba mpe likambo kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba abongo na koyoka nango soni nini makambo boutisme tikawa na makambo to nango ya fidèle lelo oya mabele ki wapi. Ok, tosuki si Jean-Claude Wemba namoni bazo renouveler ba photo hein. Bazo renouveler ba photo. Bon, c'est quoi? Namoni zela nanu viens Léon Kengo wal dondo. Namoni ne chabungi ezanini akwai tu namoni oyo ezali galerie d'art André Loufoy. Tato ya biso sala mbundana ba léopard. Président Léo Kengo Wadondo ba profit bakena eloko biso peuple congolais to lingité. FCC wana. Alors dès lors que Jésus Christ aloba ata mukolo suka senga bolimbisi akolimbisa oboyete. Mais yo komi mukolo suka okeyi esika peuple congolais lingité. Okotika la pona nini? Soko lingi koloba pe pona photo Joseph Kabila ezali awate. Ya Laurent Désiré Kabila ezali awate. Na sali mingi nazo renouveler bazo récompenser te batinda peintre na bango na couleur na bango na photo na bango bakotia Joseph Kabila tala esika na yango eti esika na eza libre wana Joseph nani Laurent Désiré Kabila eza pe wana eza nango esiko ba mususu ete batinda ka peintre ambassadeur Mugalo ayaki awa na lakisaki etala botinda peintre na bino aya cha photo ya Joseph Kabila. Bon, zelana nakata yo. Natuno na lito. Ambassadeur Mugalo ana ko sadini. Mais ambassadeur Mugalo yaki na kate tangu to bandaki makambo ya rapprochement entre UDPS, enfin entre opposition na PPRD
oyo ekomaki na makambo ya cascade, pardon, makambo ya Venise, oyo Vwemba amilongolaki. Yango wana, mais Vwembe tout le temps consulté. Nasanga même parmi les grands hommes en Boko. Hein? Donc alors, il y a un abina yo. Yo le kota kana bandaku na batu nyonso wana. Omoni MPCR. Fongola yana kati. Les lois na comprendre au bomba de pamba parti oyo comme nango botangi bien. Parti oyo comme nango nini? Ndenge ba musicien moko babanaki koloba nakanisi na zaiko e bakoki mpe kokende. Ekoki mpe kokende. Tango sur la congrès tokopropose yango. Et pour problème eza wapi? Merci beaucoup. Merci. Aya na peintre, aya na dessinateur na ye. Mais ma place na bango ezali. Oh, Vwemba boyi ke baza na kati. Place ezali mengaye hein, makoki. Merci ba merci beaucoup. Botika la branché bandeko balandi. Botika la branché tokozonga nambala sima pe tokosolo la masolo mususu. Merci. Au revoir.